Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, partout où vous l'entendez. Et ça, votre bien-aimé, Maman Tolonassier, Maman Anne Kalamba, il a perçu le sous-beauté, na combo na Yesu Kolo Apambola Biso. Toye biso na ye lisusu liboso na bino bien-aimé liboso na baordinateur na bino liboso na baécran na bino bien-aimé na memeli bino bonne nouvelle oyo ezokota na kati ya mabota ezofungola mabota bonne nouvelle oyo ezopesa kimia bonne nouvelle oyo ezopesa santé ezopesa bomo ya seko eloko naye kolakisa bino naye kopresente bino lelo ezaka na Yesu Masiya mokonzi oyo naye kotombola lelo na pokwa na lelo na butu na lelo tokomi déjà 2h du matin, tout ça 2h06, naloba kaka na tongo na lelo eza Yesu Masiya. Yesu Masiya andima kokufela ngana yo. Yesu Masiya apesi biso bomo ya seko. Yesu Masiya oyo asimbi mokili oyo. Yesu Masiya azopesa bomo azopesa nyonso tu. En tout cas bien aimé sengo kati na Yesu Kolo apambola biso. Na pamboli bandeko nyonso to bakanisaki ngai na nzela ya video oyo utaki koleka bandeko bapambolaki vraiment nzambe balobi en tout cas mama ana kolo apambola onga mpe naleki na kopambola bino po ete bino bolekisaki 1 minute na bino bolekisaki 2 minutes na bino mpona koyoka ngai na nzela na molimo mosantu kobimisa quelque chose oyo nayebi ete epamboli mpe bamabota ebele tolemba te ntango nyonso tobenemi tozomona maloba na nzambe eza kosakolama na nzela na basali na esengeli na biso bien-aimé tolanda vraiment yango malamu peut-être quelque part ozalaki na souci tozalaki na likambo oyo bandaki kotungisa yo ntango yo oyambi mama tolo na se na ndako na yo bien-aimé okotisi bomoi na nzela na Yesu Masiya na ndako na yo Yesu Masiya aza na bomoi aleki biso mingi bien-aimé bomoi lelo ezosenga esengeli ezala na Yesu bomo ya mwasi to ya mobali pote liboso na Yesu Bible ebisinga elobi mwasi aza te mobali aza te biso toza ba épouse oyo tozozela retour ya époux alobaki na kei na kotika bino pamba te na kotindela bino molimo na Nzambe molimo oyo ekoya kosunga bino mpe alobi na kei nake kobongisela bino esika na koya kozwa bino Yesu Masiya akendaki kobongisela biso esika ndeko mwasi ndeko mobali yo ozozela nini époux makolo eza na nzela époux azoya yo lobi oyo nasalaki ndumba oyo naboma bato oyo nasimba bakisi oyo nakokoka te naza na kindoki nakokoka te benene kindoki eza lokola malaria soki orenonce nango olobi je vais plus ekokango na makasi te okoluka basali na Nzambe oyo bafeshir nanu bagenu te liboso na Satana bakotya maboko likolo na yo bakobondela mawa Nzambe kokita na bomoi na yo mpe kokangolama tomoni basali minene ya Nzambe na lokola bapôtre Paul oyo azalaki Saul de Tarse bien-aimé bomoi na yo na bomoi na ngai lelo nani asalaki makambo oyo Saul asalaki aza te Bible elobi Saul azokende kopersécuter bakretien bomoi ya bakretien ezangaki kimia bakretien na époque wana na si bandaki kosambela baza ya kobomba na mpo soki akute na Saul ayebi ete jour wana vi na ye esuki lisolo na ye kobetama lisusu te mais mukolo oyo Bible esinga elobi mukolo oyo Paul akutanaki na Yesu Masiya bien-aimé laisse-moi te dire Bible elobi mutu moko takoki kokutana na Yesu Masiya atikala toujours le même mukolo Paul akutanaki na Yesu Masiya jour wana kombo na ebongwanaki kombo na ebongwanaki laisse-moi te dire bato baza ko persécuter oyo bien-aimé lelo bato bazonyonga bomoino bato bazoluka ke yo mona kimia te bato baza koloba komona ndenge mabe baza kosala baécartation butu na moi bien-aimé kotala bango te komona bango te mona milimo oyo ezodemere na nsima na bango po ete soki totali na apocalypse ezoyisa biso ke baoyo bazosala malamu bakontinue kosala malamu baoyo bazosala mabe bakoba na kosala mabe me mokolo ya suka Yesu Masiya ntango akoya Nzambe alola ntango akoya akofuta motu selon misala na ye oyo asalaki so tobi totanga awa na acte 9 verset 1 la Bible dit je lis la parole de Dieu. Cependant, Saul respirant encore la menace et les meurtres contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas,
afin que s'il trouvant des partisans de la nouvelle doctrine, l'homme ou femme il amena lié à Jérusalem, comme il a été achemin et qu'il approchant de Damas, tout d'un coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il attendit une voix qui lui disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis que tu persécutes. Je suis qui tu persécutes. Et là, comme c'est une histoire où Paul a dit persécuteur, il y a un chrétien, mais quand Paul, bien aimé, Bible, il y a tout Yesu Masia se présenter les bossons Paul a moni lumière les bibles Paul a tout qui Jésus a le qui es-tu Seigneur? Comment Paul a dit que Seigneur moko a existé? Ndeko moko oyo ovandi kati na masumu oyo ozodemere kati na kindumba oyo ozodemere kati na débauche oyo ozodemere na songi na mafinga na kochola na masumu na kindoki na masumu na ebite na kiasase na ebite loko ni oyo ekangi yo na tango loko ni oyo ezokotungisa yo na tango mais loko moko na yebiso na lobi okokutana na Yesu Masia. Eza na bateau Yesu Masia ye moko asala démarche pour que nous kozwa bango na ténèbres à côté bango na lumière mais ape na bateau mosusu o bango moko basali pe démarche pour ete bakutana na Yesu Masia. Lokola ba Paul alukaki Yesu te kasi Yesu nde moto asalaki démarche akendaki koluka Paul pour ete Paul tokomona ke Paul tokoloba nini Paul nzambe ayebaki depuis libuma mama atiaki ya part pour ete asalela ye malgré misala surtout au diable monguna satana asalisaki Paul mais Paul azalaki moponami Paul detas azalaki moponami oyo nzambe atiaki à part Yesu Masia ayebisi abeza ngai je suis yo moto za makambo sur la vie je suis moi j'ai ça moi je suis c'est Jésus-Christ. Au Bible lobi et bandeli pe souka c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus, je suis bien-aimé. Alobi je suis que tu persécutes. Qui tu persécutes? Tango mutazo tungisa bomo na yo. Tango mutazangi sio kimia. Tango bomo eza ya kokanga mabene nozo beta mabaku likolo ya mabaku yeba ete bato wana bazo persécuter yo ti. Ceux qui osent brancher connecté à Yesu Masia na réseau céleste oza moto tambolaka na kobanga nzambe oza moto olukaka elongi ya nzambe butu na moi vi na yango bokosaka yango na maboko ya nzambe yebake bato wana bazotungisa nde motema nzambe bazotungisa nde motema nzambe baoyo bazobundisa lelo bakokutana na Yesu Masia baoyo bazotungisa yo lelo bien aimé na yebisi okanga date ya lelo bakokutana na Yesu Masia yo oyo oyambi liloba oyo kotisi yango na kati ya ndako na yo oyo oyambi liloba oyo saleli yango na ndenge esengeli otia yango na mitema otia yango na misala yeba ke nzambe akotelema mokolo moko mpona bomoi na yo nzambe akotelema mokolo moko mpona bomoi na yo Bible lobi Saul de Tarse akendaki na nzela comme d'habitude amesana kokende ko persécuter ba chrétien comme d'habitude amesana ko beta ba chrétien fingu comme d'habitude amesana ko bungisa bomoi ya ba chrétien na mokili ya se nzamba lola vanda ki amona ki koki nzamba yokaki kolela ya ba chrétien amimonisaki na Saul de Tarse amimonisaki na Paul azotambola Bible lobi amoni mwinda moko epimi liboso na Yesu Masia za mwinda mutu moko taka ko résister liboso ya Yesu bien aimé kolemba telema ba mama tolo na seto telema ba papa tolo na seto telema bato balingi Yesu Masia to telema l'état est mauvais bien aimé tout tika distraction ta distraction eza Yesu soutende ko mwasi ndeko mobali Yesu Masia makolo eza na nzela azali na posa na yo eza na bato moko songo yo quelque part bien aimé oyo bavandi quelque part bazozela yo bongo ya motema kaka yo nde esengeli oyo nzambe atiaki na livre de souvenir oyo nzambe akomaki uta éternité ke yo nde okende koteya bango
po te ba bongo la mitema mais bato wana bakozala égaré ntango yo comprendre te ntango yo bongo la motema te nani akozala destiné po kende koteya bato wana azati bien-aimé tobima na distraction. Jésus-Christ alingi biso mingi andima ekokufa mpona biso. Il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Tobima na distraction, bien-aimé. Yo olobi onzamba kokanga te na salima be mingi. Laisse-moi te dire bilobi ayaki mpona bato masumu. Soki bato nyonso to mokili oyo bazalaki malamu ezalaki inutile Yesu Masiya ya. Ye moko atiki kiti ya bokondi na ye tant 15 ans. Alati nzoto bien-aimé akiti na se akufeli ngai na yo. Ayaki mpona bato masumu akolimbisa yo na niveau nyonso to oyo ozali na problème nyonso to oyo osala. La Bible dit quiconque croit qu'à lui. Quiconque croit qu'à lui ne périse point. Quiconque. Donc quiconque, biso supposons na kati ya quiconque wana bien-aimé. Mutu nyonso to andimi. Ye lokola mokonzi pe mobikisi akozwa bolimbisi ya masumu. Ndeko moko na butu ya lelo apambola na 2h16 oyo tokomi na 1 minute na yo na 2 minutes na yo na 3 minutes na yo bien-aimé oyo tie matoi na yo po ete oyokanga ndeko na lobi topambola. Lelo tozalaki na livre ya Acte 9 à partir ya verset 1 tina verset 5. Méditez yango bien-aimé. Tanga tina se histoire mobimba ya Paul. Tanga tina se histoire ya Saul de Tarse. Okomona ndenge Saul na nzela bakasa na tension nini oyo azalaki nango jour wana lobaki na asi soki na kutani na bakasa bibe to ba bien basi to mibali oyo akokutana na ye akanaki mabe me mukolo wana Yesu Masiya alalaki te alobaki ke muto esengeli nazwa ye na koti na royaume nanga po na lokumu royaume nanga po te banda nanga bazwa kimia Yesu ayoki kolela na yo yango atindeli liloba oyo po ete ya kopesa motema na kimia po ete ya kozipa bapota nyonso to oyo ezokaki na kati ya motema na yo po ete aya akota na bomoi na yo amoni désordre eza na vie na yo amoni désordre oyo evandi na bomoi na yo amoni père kobanga Paul oyo evandi kati na yo. Yesu Masiya alobi totelema. Yesu Masiya alobi totelema. Yesu Masiya alobi totelema. Yesu Masiya totelema. Bien-aimé, tout ça la première pas, Nzamba pour ça la deuxième pas. Merci na bakomi na ngai ya Facebook, merci ba mi na ngai ya WhatsApp ya Imo kaka ndenge tomesana kokabola mwa lipa oyo Nzamba apesi ya bomoi tonalia nkangonga moko te bien-aimé nazwi mwa moke na mayele oyo Nzamba azopesa na meki mpe kokabola na bino. Soko omoni video oyo na Facebook bien-aimé koleka te soko otali kotikala bongo te tindela yango moto mosusu kolo Yesu akopambola yo ndeko obengaki na telefone yo ndeko osalaki fortifié na nzela ya mwa 1 heure to 2 heures na nzela ya to opération to bongisa kolemba te kobenga pesa ba idée kolemba te kobenga pesa ba critique kolemba te kobenga pesa conseil tozali wana po na kobongisa opération to bongisa. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Gloire à Jésus.